Seja bem-vindo Balandi Angola Utmaora. Tozali toujours pour na ba question na bino bo tinda ki to lukela bino ndeko na biso ya mobile lelo eko se présenter toza na rubrique moko awa na Angola Utmaora palola donc vérité bao ya Angola bao balona mitolo na bango ba ko palola ba vérité concernant ba makambo elekaka na kati Angola to yambeli bino ndeko ako se présenter boye bao baebi bao pe baebi te ba ko ba lelo azana ba vérité mingi ya roloba donc to yo kana no présentation na e mbote ndeko. Ouais, bonne nuit, bonsoir. Norton Vava, quoi. Gouverneur. Vous qui commonent, Norton Vava, gouverneur. C'est que un arrivé qui n'a biso yo les na plateau Angola Utmaora. La vérité c'est nini. De l'autre yambi, ce qui lobby to yambio une émission moko ya mobimba vraiment ndeti ba vérité nini roki koloba parce que mingi ba ola nango mitema jeza likolo ndeko ko bimisa la vérité nini to yo kaenano. Ouais, ça dit que beaucoup plus la verdade des avants que la verdade Angola quoi, ça dit vérité Angola. Chose à des bateaux et puis tout le monde vraiment en amboko, tout ça vraiment comme communauté et puis comme ba regressado, ba zombo, ça dit bateau ba lingala. Ça dit que biso vraiment tout ça vraiment beaucoup plus ça dit que là tout le ba aki Angola, ils ont des réalité, comprendre ça dit que la réalité na ba verdade to kuta na ba to mona quoi. C'est-à-dire que les papa chéra loba respecter les gars qui ont vécu parmi bateau on a biso to vraiment bateau pe ton vécu d'abord makambo to Angola quoi. Vraiment donc ce qui te ko yambi on a deuxième émission c'est que robimisa ba vérité wala nyonso donc ba doit na bango à l'aise ba vérité to royebana. Non ba vérité zali vraiment oloba vérité za vraiment moi belé quoi. C'est-à-dire que banda na 1 ti na 7 ti na 10 ce qui peut pas moni pas dans la vérité n'a pas roloba pe aipeka en Angola Utmaora quoi il y a ingénieur bravo ça dit place vraiment verdade Angola izali pour vraiment verdade Angola là to ba verdade Angola izaki bato to yebi ça dit neti ba Xavier Lopez Dizamboka ça dit Alain Visor puissant plus que Jandi le tête quoi ça dit que verdade izali puis la musique sur na moni susu soba ya sisi selenge ça dit que mais c'est l'avocat quoi. Yeah, merci Balandi Angola Utmaora. Boki maloba gouverneur nerto a PC libuna lobibo za la l'aise ba vérité ko lobama na deuxième émission to koyamba eli susu akoya ko PC la ba vérité oyo azana yango tant que moi na mboka. Ouais, ça dit que tous dans la communauté quoi, communauté angolais. Ça dit que biso bato tolo ba lingala beaucoup plus quoi to betela ngo vraiment tolo et puis ça dit que bato tout ba kan c'était que bato bazara l'Angola surtout communauté bato tout bazar ka ba vaut rien non to mala bato batanga to na bato basara ba misana bango to na bato neti ba docteur Zayadio Ntimba ça dit que vraiment tout le monde a déjà yemo kutene au comprendre moi jaza mutamayele to na bato belé mayele to zara ba na mboka obo tellement mboka oyo yana bateau ba disons na roloba bateau ba bebisa déjà makambo ngo comment netka ki Angola o yate rata o ya Angola ta rata non bateau ba Angola te bakenda pe makambo susu bakenda ba Canada bakenda ba Paris bakenda pe ba Mali ça dit que bakenda pe ba Congo ba vanda pe kana Congo ba yana bango pété on comprend ça dit que beaucoup plus ba doit kanisa te que netiki bateau za Angola awa baza bato tout baza bato bazoba non bato mayele vraiment bazali pour vérité zali verdade Angola vérité vraiment zali eux zake netinga na oloba ya oloba vraiment za mo belé quoi ça dit ya oloba belé puis na la ba vérité oyo ngamo kande na yebi jouna oloba ngo ezaka awa na émission ezaka awa vraiment ça dit que na zo matin oloba ba vérité na bato na yebi ke baza ba jeune entrepreneur na bato PLM sous peut-être lelo bazimo ba makoki bazo aider pe bato na batu oyo ça dit que baza vraiment na ba empresa o basalaka ya l'état ya mboka oyo ça dit que bazali quoi. Yeah, merci. Oh, ils qui n'ont qu'à canos pour monsieur le gouverneur n'entend à PC Libino ba vérité koya na émission oh ya mobimba bokolandae azana ba vérité mingi ya koloba yo posana oh ya yo ozana posa nos ozapena poso bimisa ba vérité na yo oh yo yebitant que moi na mboka les cas Angola Utmaora to refongoler leur porte boya koloba oh eza posa ya mitema na bino pona kolongola ba image ya oyo mokili loba ka concernant ba Angola donc tozana ba intelo nde boyo kinde kwa lobi to na bato ya mayele ba kati na mboka oyo tant que to sangani tozo e banate mais
à partir ya ba vérité o to kotia mutu na place na ye Angola utu maora azawana kaka pona koyamba yo nde koza na vérité ovandi na ndako zo banga yaka koleka Angola utu maora akoyamba yo à l'aise. Norton va vers le gouverneur. Ndeti ba komo ndeti ya bao nani bao ba banda masolo yango pe ba kombo na bango ekena do ba mbiaka ya mboka o ndeti ba nani oki ko citer biso. Ouais, ça dit que sur le bilan cité ba mbiaka vraiment na mboko bazé belé. Po ngale na ya na kuta bango, ça dit na zo pétan ya vendre na bango. Na zo pétan ya partager na bango moi quelque chose, ça dit na conseil, na moral. Na mama mbele belé quoi, ça dit que ndeti ba so na taliboé na ndenge na biso na kasenda leto ya lenga na ya kasenda. Akuta déjà papa lengeye ça dit que velengeye ça dit que à l'époque déjà il y a zaradana makambo ça là déjà makambo na ye na ndenge na ye atasa danzela pour bato baleke puis so na talibo na mona susu dona monika Coca-Cola gaz na gaz et puis wana na moni agence la grâce papa monianga posé wana bato batinda mbongo cheye ça dit que zara moi pas si pour mona mutalo ba na yoti na mbongo yimta zara makambo et puis na bato pe baya neti ba dona boy bato belé bato belé ba sido maman bato belé ba Serge Tata bato belé vraiment ça dit que baza mo belé quoi sono mina bando cité bango to la vraiment pour verda dango la vraiment ndé yango le to kende siri wana to kende palanka o palanka zama ke mboka obiso to ko kende to quoi neti ba vezaba avenir mobimba na mboka o iza ye ba mama na ba parage ba mama na ba mabori mbonder bakikolo seri wana ça dit to yeba kuteke yana mboka moza la puis na muto na robot ça na te ça dit que Coliville les monuments vraiment ça dit que l'air veut beaucoup la confirmer ba Alex Fumuti bango ça dit que ba sala qui ba implice na mboka o po lelo ba gêne bazo ba stabilité ça dit que ba bossa na raté histoire ba changer en côté histoire ezaka histoire ça dit faut to zonga sous na verdade d'Angola po to corriger makambo ezake ba erreur o ba te belé baza na ngona mutu to longola ba kivoque wana quoi par rapport ya bongo